Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, bisika nyonso bozwami pona kolanda Mag FM. Salaka biso plaisir makasi ya koyeba ke bozalaka ebele na bandaku pona kolanda biso. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino que depuis tokoti saison sèche, Mag FM kitaki na terrain pona kotala lolenge nini bilamba ya malili ezali koteka makuna na Gambela Poland. Depuis tokoti na période ya elanga binomoko boyebi elanga ezalaka période oyo malili ezalaka makasi esengaka na mututu ezala mukolo tope mwana alata elamba ya malili pona ko se protéger contre ba maladie oyo yaka mingi na saison ya elanga lokola bakosu malili yango wana mututu awelelaka azala na mwa tricot na ye pantalon ya malili mwa bagan na maboko tope ba chaussette na makolo pona ko se protéger. Mag FM kitaki na wenze ya Gambela kotala bateki oyo batekaka ba tricot lolenge nini vente ezali kosalema na ne oyo na période ya elanga binomoko botala bateki baleli que vente ezali te suite ya to ya dollar ndenge ezali élevé koteki za pasi makasi binomoko boyoka moma elanga oyo esengeli kolata kama bilamba malili koyeba tani ni kosokola mwa ya moto surtout côté abana kolata bana bilamba malili pona ko protéger bana. Bon na moma ya ilanga boye vraiment o tokosenga na bandeko mingi ezala ba makambo ebele tokosala. Par exemple tala ndenge na nunga na lati boye tokoki koluka mwa tricot mwa jaquette to lati et kosala mwa bien pona ko se protéger na ilanga. Et puis pe pona ko sokola tant mususu kozala pe na mwa chauffage soki courant ezate mwa makalata ya 500 na tongo chauffer mai et puis tokoki kobosa na pete kachine pona ba poussière biloko nyonso wana yango ndezo sala ba mupepe oyo elukela biso ba maladi mususu malili ya makasi yango mo yoteka ba tricot po mama ba ke d'hôpital te ba protéger bana bango na malili zo banga fiche 7000 maman na 1000 francs na ye asumi mo na tricot alaiti mo na ye ndenge ezabwe malili makasi to ko kutu te mo nazo ba mama tricot na 1000 francs bateki bazali kolela vente ezate pombongo ezali na maboko ya ba cliente moyeba kota baya kosombe ezate awa ko dollar pe ezali stable te ekomi nango lokola d'injecteur e mate kita bazali koyeba te bakosuka wapi po bango bavivaka kaka na cop oyo pi tokobeta sete na ba parents na elanga esengeli kaka koluka kosala effort surtout pona bana koluka kosombela bango bilamba ya malili pona ko éviter kokende kosala dépense na ba hôpital côté ba autorité bozwa nanu solution ya ko stabiliser dollar po population bazali konyo kwa social ezali mabe makasi kitoko te. Ba maison commerciale mingi ya ville province ya Kinshasa ekoma nango bandaku ya bateki Ariat Futila apesi biso ba détail. Lelo soki otamboli na ba commune to pe ba quartier mingi oko remarquer que ba maison commerciale mingi ebongwana nango bandako ya kolala nzokande na kala ezalaka soki mutu azwi maison pona koteka soki asilisi koteka kangi maison ake kolala na ndaku na tongo aye kofongola kasi etikala lisusu bongo te kokamwa okokuta famille mobimba bavandaka kaka na maison makambu nyonso esalemaka kaka wana côté mususu ezali malamu te po ba maison mingi ezalaka tout au long ya prince surtout que na butu makasi mituka etambolaka na vitesse po air wana circulation ya bato ezalaka lisusu penza te donc moindre faut pas accident okomona mutuka eke kosilisa course na ye na maison soki bato balalaki na kati bakozwa likama ekopesa pasi to pe soki miyibi bakoti bakoki pe koboma po ba récupérer biloko donc eza kotia vie en danger.
En plus, balalaka na ba condition ya mabe, étouffement po maison eza lokola dépôt, espace ya malonga ezalaka te, okoki pe kozwa malade suite ya ba condition wana. Nyonso wana ezali kolakisa ke vie sociale ya peuple congolais eza pasi. Mutu azokoka te kozwa ndako à part maison commerciale pe à part, yango tozomona ba maison commerciale ekoma nango bandako ya kolala. Boye ezali malamu mingi te. Bomona loin. Phénomène kuluna ezali koko makaka makasi na ville province ya Kinshasa bolanda élément oyo tosale libino. Phénomène kuluna na ville province ya Kinshasa ezali toujours kozwa ampleur makasi na ndenge ya defate. Po soki ovandi na pokwa liboso ya television, okozanga te komona na commune tel bakuluna babomi to pe bakati mutu. Yango totuni nini yango esilaka te po ata film ya Jésus ezalaka mulai kasi suka esilaka kaka. Soki totali bien, la plupart ya ba incivique wana ezali ba mineur. Kasi makambo bazali kosala na âge na bango ezali kobala na te, alors que jeunesse ezali à venir ya lobby, ceux qui à lire o ezali ko continuer kaka na ba jour à venir RDC ekozala na problème suite ya phénomène oyo. En tout cas ekosenga na ba parents ba veye makasi na éducation ya bana po biso nyonso toyebi yango malamu eza kaka na 3 places oyo mutu akoki kozwa éducation, soki na ndaku te, na école ou bien na église. Pona yango tozali kosenga na ba pasteur bameka mpe kozwa part na bango eza kaka te kotelema liboso ya cher kote ya nde ekoki. Mikolo misusu pe obeti mwa tour na quartier na banganda okuti bayaya otei bango liloba otikeli bango mwa eloko 2 ou 3 fois bakomesa na malembe o invité bango na église bakoya o gagner pe ba âme po misusu pe ezalaka na ba esprit moko ya nimaka bango po basala makambo wana. Bozela kaka te homme to pe femme d'affaires po boyebi akopesa dîme na offrande ya malonga. Nzokande ezali malamu te po Bible ezoloba bokomisa batu nyonso bayekoli na ngai. Baponi race to pe rang social te, donc bosala musala ya nzambe na ndenge esengeli bino pe bakuluna boyebaka ke maître ya vie na yo eza yo moko, na kobeba na kobonga nyonso eza kaka na maboko na yo. Tala soki boyebaki pasi bopesaka baparents na bino na mitema oboti obokoli kasi après lobi mwana komi na ye kuluna. Boy kitoko te. To ya dollar ezali lisusu stable te oyo ekomi kopesa pasi mingi na population bolanda élément oyo. Yango ezalaka nini yango na ville province ya Kinshasa na oyo etali social population bazali kolela likolo ya to ya dollar ezalaka kindoki to nini ba autorité bazokoka ko stabiliser to ya dollar te. Population ekomi kolela dollar emata ekita place mususu ezali stable te na tongo okokuta na 20 na midi ekomi 23 na poko ekomi 24 finalement population bakosuka wapi na yango ezali kosala pasi biloko ezali komata ba oyo batekaka bazokoka ko fixe ba prix ya biloko te po bazali koyeba te dollar au juste ezali na prix nini mutu akoluka beta calcul na to oyo asombaki aluka ateka azwa bénéfice mususu komona asombaki na to 23 ekoma na tongo dollar ekomi 24 azoyeba ta kocha prix ndenge nini po azobanga nokite bapokwa eya kokoma na ba 25 to pe 24 boka ndenge population aleli tokoloba nini bakilia bayebaka te eloko emasi me abiso nde bateki mutu tosouffrir mbongo likolo pasi comprendre ndoka choix te me tobunda kaka teke mboka na biso po deja tolemba si tokufa kala etikalaka bakunda biso po matro dollar yango ezombrille je fort donc biso tokomo vivre au robe esclave na moko toyeba te so ezani dollar embrille je fort takalelanga yango po lele oyo soni biso ezalaka belanga kala banini tomona bayagambela circulation selon par rapport yo mo mpe deya ozomonaka nozomona boye deja banini epesala ya bulu eke tombola échange à prix te totekaka ngo ndenge totekaka banda kala
tombola lelo polo à 2000 ezalaka kaka polo à 500 ezalaka kaka joking bilo ya malili yango tooteka mbongo emonana te $3 emati likolo mais biloko tooteka yango kaka na prix ya kala liboso ezalaki osombi ballon ozwi bénéfice ya double ballon lelo ekomi osombi ballon oregete na mbongo na yo mpo nini totekaka na franc tosomba na dollar. Ba autorité bo stabiliser nanu to ya dollar po boye ezali kitoko te makambo ya boye ba désordre oyo esalemaka kaka na ville province ya Kinshasa soki pe solution ekozala ke to banda kaka kolia franc congolais ekozala pe eloko malamu olie ke mbongo ya bapaya enyokola population boye social mabe makasi. Accident de circulation moko esalemaki kuna na commune ya Nsele na terre jaune na quartier Passa 1 bolanda Enoch Mafuka azalaki wana na compte ya Mike FM. Accident de circulation moko ebaki na kosalema mokolo ya lobby à partir ya ba 20h45 na commune ya Nsele na quartier Mpassa 1 plus précisément na terre jaune. Bino moko botala likolo ya excès de vitesse nde eye komemela mama oyo liwa oya kanaki te. Selon information oyo tozwaki sur place, chauffeur azalaki na vitesse ya kosakana te. Bino moko boyebi bakoto oyo mituka elekaka kaka vitesse. Na vitesse wana nde mama oyo bomoni lokolo bukani boye pe akufi sur place abandaki ko traverser nde baye ko lokota ye atombwami abambami na se akufaki sur place esalaki pasi makasi na population komona ndenge ndeko mwasi a perdre vie na ye. Zala mutuka moko jeep ya pembe me matriki to monite et tuti mama ona e matidi kolobo ekimi mutu mota la ndiango prince oyo eza na quartier bana ba osakana eza wente na quartier bazotambola mbango makasi fuba kendaka maleme to bacha ba dodani na balabala oyo keza la pepolele boy hôtel so prestataire jaune batiele so po batba kufa te et ça pour ebiksa biso toza faible distance na l'état la bureau eza mais ba na bango eloko te comment est possible l'état za pemeni faible distance bazo wa soutenir problème wana te. Boye ezali pasi mingi na bandeko ya ba chauffeur tango ozali kotambola attaque nzela ezali libre yeba ko gérer vitesse na yo po yebite na fopo kokutana na mutu awa population bazali ko senga na ba autorité bayeba ko tia dodan na nzela oyo po ba chauffeur balekisi na vitesse likolo ya excès de vitesse ndeko mwasi oyo atiki bebe na ye ya mukie oyo fallait abokola akufi pasi vraiment tika ete molimo ya mama oyo epema na kimia. Na sport esengeli koyeba ke ba Léopard ya RDC basilaki na kodongwana na ba Panther ya Gabon epai wapi victoire epesamaki epai ya ba Léopard bolanda commentaire oyo. Match oyo ya ba Léopard ya RDC na ba Panther ya Gabon epesaki esengo na ba Congolais po ba betaki yango dada balongolaki poso ba Gabonais ba lelaki pe batafunaki minongai lokwa mutalemanga mubesu ongai Aubameyang asukaki po ba Congolais balongolaki poso na terrain dada kuna na Franceville batelisaki bango misu tala neti boye fimbu bimbala moko ekoti bozo eloko oyo Gabonaise. Le corner de Swaku, la tête congolaise, l'ouverture du score. L'ouverture du score des Léopards de la République démocratique du Congo. esukaki wana te ba Congolais balobi fimbu na fimbu otie tembe omonyango tala bino moko lisusu ande bazo tambusa mbuma loko aka mutu azo fina likucha kwanga kin 7 jours balelisi ba Gabonais biami bale umelaki te pa yango wana bota ndenge koti entrée dans la surface devant Pilongoy, la frappe de Mayele tout seul, c'est le talent, c'est la vitesse, c'est la précision de Fiston Mayele qui a impressionné tout le continent en Coupe de la Confédération cette année et qui vient marquer un but.
kiese na kiese Sébastien de Sabre pe asuka kiwana te alobi pa kozanga maloba te esprit kino elatie apesela kiboye. C'est sûr qu'on est content parce qu'on s'impose à l'extérieur sans prendre de but. Moi, en tant que coach, c'est ce que je retiens. On a joué une belle équipe du Gabon. On s'attendait à jouer les premiers du groupe. Donc on a fait, je pense, un bon match. On avait mis quelque chose en place car les garçons ont bien réalisé. En tout cas, bien sûr qu'on est content. On sait de toute manière ce qu'il nous faut pour se qualifier à la prochaine CAN. C'est 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs. Non, on a 2 victoires et un nul. Donc, on va se concentrer sur le prochain match. Vous avez vu, rien n'est facile pour personne. En tout cas, on est content. Moi, en tant que coach, je suis vraiment content de l'état d'esprit des joueurs, ce qui transpire sur le terrain. Je l'avais dit en conférence. Nous, le principal, c'est que on se bat, qu'on fasse plaisir à nos fans, que les Congolais soient fiers de leur équipe nationale. Suka nango na Kinshasa mutu nyonso azalaki na sai yo motema kiese kaka lokola bonane kasi bonane te ezalaki nde esengo ya équipe nationale o ezongisi lisusu espoir ya bakongolais po belobi pe silaki te bakongolais na kati ya match wana bazalaki kaka kokanisa ke bakobebisa me baléopard balakisi penza ke baza bakonzi ya zamba po bapantere ya Gabon balelaki. Missy Mwamba Oyazali, coordonnateur national ya ASBL, bâtissons un Congo fort ya président Tony Dino Oyo a félicité ba Léopard et pa Iwa Pinenge ba remportaki match Oyo ba betaki na ba Panther ya Gabon apesa ki pe lisusu message pona ba imboka bolanda ye na micro ya Fifi Kalumbwe. Tosengi merci na ba Léopard ba lakisi vraiment ma kasi na bango na équipe à Gabon. En tout cas victoire wana topesango et pas ya chef de l'état. Tozolo bela makambo élection. Bana Congo ba ko sabinoté tozana président moko kombo na Fati Beton, président Félix Antoine Chilombo, yenda za président na biso na maponami awa topese deuxième mandat aleka na deuxième mandat. Tokoye balisusu Congo lobby ekozala lisusu ya malamu. Tozo senga na président a confirmé DG Teddy Lwamba. Oyo azali professeur docteur ingénieur mwana mboka azosala makambo malamu na niveau SNEL po lobby opération Congo sans mulili ezala lisusu te. Et pas ya papa Teddy Lwamba. Chef de l'État tosengi confirmer les bisoye na mikolo ezoya. Centre hospitalier Dominique Lecaire eye kosunga mutu nyonso o azali na bokono kende mbangu kuna bako traité o kitoko pe ba médecin bazali ya qualité ba pareil na bango pe ezali ya malonga. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecaire eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecaire okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecaire prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecaire ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie,
kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais bapatient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te, benga kaka ba numero oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Balanga Nzembo komitungisama esili na o etali ko enregistrer album na bino grâce ya studio Liloba kuna na 14e ribo beta turbo kozala dessus te boko enregistrer album na bino neti kaka bobimaki libanda ya mboka. Balanga Nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single, Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo bakita, ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis. Nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba accueil ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition alelo bopesa. Merci mingi na équipe technique pe rédactionnel o bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sime caméra. Tozalaki na le plus doux Florent Okita yende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi montage kumbamaki epai ya Peta Francis awa na plateau. Tozalaki assisté epai ya Annie Akole. Kasi avant tokabwana jamais tokabwana sans que toloba maloba motuya o papa na biso ya bolingo ebisaka biso chaque jour. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya The King Maître Billy Maloua Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki